Bonjour, bonsoir, Balandia Noela TV, na pesi bino bambote, nzambe na lola abomba pe abatela biso nyonso, bisika nyonso bozwami la famille na pesi bino bambote, nzambe na lola abomba pe abatela biso nyonso, j'espère que toza bien. Nyonso bokoza vidéo na biso Balandia Noela TV, pourquoi pas to s'abonner, to liker, to partager, et que ça la biso bien makasi la famille, en plus pe ba commentaire na bino pe soki botiango eko sala biso bien mais ma finga te critique ezanga kaka te mais ya malamu la famille vraiment pona analyse na biso ya lelo nazoyela bino tozomona ba chroni mama ba chroniqueuse ba journaliste ba komi ko critiquer ko lobela ndeko na biso via pe ba komi ko lobela ndeko na biso mami la chatte donc azali ex-femme ya ndeko na biso artiste na biso Caleb toyebi biso nyonso azalaka na mboka na Europe. Vraiment tomonaki biso nyonso lolenge ya kitaki en tout cas critique pe ezangaka te na biso ba congolais na ba congolaise tomonaki ndenge nyonso akitaki na Kinshasa akendaki kokunda ndeko na ye balobi ke azali yaya na ye mutu oye alandi. Tomonaki ndenge ya lata ki bamosusu ba critiquer o alati talon ya 50 cm kabelo pe atie oui tomonaki pe ndenge alata ki mutu o azana souci azokende kolela ndeko na ye vraiment akolata bongo te parce que oza d'abord ozana souci ozo uta d'abord musika ozo kende pe musika okoko kende na batalo te ozo kende na bakabelo milai tala kuna tozo yeba te yango adefaki yango na Olga Kabelo o asalaki donc encore to yeba so tozo kita na Congo kuna ndenge to bongamaka ndenge to milataka to yebi te alataki bongo pona tembe po akende kolakisa bambanda oyo nyonso kuna badina na pe bazali epai kuna donc tozo yeba te alataki bongo pourquoi akolata pe dina na te parce que dina na d'abord ye moko ayaka na ye na poto azape mwana poto pe to koloba parce que koya kosala ba vidéo na ye ba filme na ye ya ba théâtre na ye na poto ezali kwanga na lipate donc ye pe aza mwana poto siko tozo yeba te alataki na tembe bongo pona kolakisa kuna ke na wuti poto ou pona kolakisa ke ngai pe nalataka botala or ke oke na mawa oke kolela oko lata batalo milai bongo te oui bien sûr oko kolata na talon na yo normal ya ata ya mukuse olati na yo normal perruque na yo pe normal ba mona te ke olati donc po kaka batia yo ka non lata normal bayebi ke okei matanga okei fête te okei anniversaire te mais okei kolela ndeko na yo mwana mama na yo tozo yeba pete eske libumu moko ou bien kaka kandenge baloba kaka mwana ya papa kulutu ou bien mwana ya mama kulutu ou bien mwana ya mama leki po olata bongo vraiment toyebi te biso mawa esili biso na mitema biso ba congolais na ba congolaise pourquoi tozalaki na mawa mais mawa esila biso nani oyo alongola biso mawa nani oyo pe alongola biso somo et en plus olati bongo tomonaki pe bato balobelaki ye mingi achangeaki kolata tomonaki vraiment c'est que ayokaki conseil parce que alataki bien te vraiment côté wana alataki bien te bato bako critiquer na bango bazalaki na raison siko tozonga susu na ndeko na biso via biso ba congolais biso ba chroniqueuse na ba chroni mama en tout cas totika ko critiquer ba chroni to critiquer ba star na biso soi-disant ata to bengaka bango batama boke mais quand même bazali ba star na biso to pesa bango pe moi respect ata moi lokumu moke neti via naka bamba nzoto o nyonso azalaka nango nanu to mona te azolata bilata lata azolakisa ngo libanda non alataka na ye bien maputa na ye alati nga vraiment na mona nanu teke na pantalon oui alataka mais
namonaka ye rare na pantalon, namonaka ye mingi na liputa na ye alati parce que azalaka penza na biloko wana penza to kita to mata azalaka penza na biloko yango penza azalaka nango o balobaka ke batata balingaka vi ya penza nzambe alobaki tete yo penza nazopesa yo apesaka ye penza me namonaka arespectaka yango bien alataka bien aletaka propre abombaka yango alingaka te vraiment alakisa yango donc kuna kote wana vraiment apesa vraiment conseil akoja kuna na kote wana kuna me tozomona bato bakomi kokritike ye bato bakomi kofinga ye bandeko pardon totikaka nanu kokritike bato kaka na pamba na rien mutu oyo asali eloko te mutu oyo afingi pe te akelela ndeko na ye tomonaki yango azolela ndeko na ye azalaki na susi soki bomoni elongi na ye penza ke mutu oyo penza aza na susi ya ndeko na ye oyo babanda osala mosala moko aza na susi me ole botala ndenge azolela na susi wana te bozotala elamba oye alati bandeko bosika elamba wana pourquoi boyebaki te ke tozalaki na periode ya elanga ezalaki na 7e mois si je trompe pas même maintenant pe malili kaka ezali tozalaki na moment ya elanga ezalaka malili siko il fallait alata ndenge nini bandeko il fallait azala na sengle wana bomona ke non alati bien alela ndeko ne bien mais non alataki bien bandeko bokotala na miniature oyo nauti kotia bokomona alataki na ye très bien azolela ndeko na ye mais biso bakongolais tellement toleka mungwa tozo critiquer ye tozo finga ye o alataki bien te o asalaki vraiment finalement tolingaka nini bandeko to changer un peu azalaki na tricot na ye alati bien atie mwa veste na ye ya moke likolo netika mwa kenzo na ye bien atie parce que ezalaki période ya malili elanga kuna ebandaka na tongo nyonso 10 vers ba 10 heures ba 11 heures boye mwa moi ebandi kobima wana moto akoki kolata neti mwa normal mais alataki yango parce que malili ezalaki ebongo suko biso toza na poto e tozalaka na hiver banda tongo ti butu ti nde bozokende na mbetu boza kaka na batricot na bamanto e bozokende kaka na mbetu nde bolongoli batricot wana ale ekokota na se ya kwete ale ozwi mwa moto ya kwete chauffage mpe epesi bino moto sikoyo bokoloba nini bandeko bandeko to changer non critique oui ezalaka bien botalaka place pe akopesaka critique place bozomona ke eza mabe bopesi critique bolobi pe wana pe bato bakoyoka bino mais place o bozomona ke eza nango place akokritike te botikaka bandeko botikaka bobomaka bandeko na biso ya kotelema kaka biso moko après bobandi kolelaki pourquoi tobando sala bango boye pourquoi tobando toka bango boye or que moto aza na ye innocent bandeko monaki alati très bien simple comme bonjour alela ndeko na ye na souci na bamao tozomona ndenge alataki mao na mona te place azolata ke alati bilamba ya mikuse libumu libanda nyonso libanda tomona te arespectaka encore bapende biso bato bandundu na kote wana fama tozalaka chapeau tozalaka na respect na biso ya nzoto tomona te mao place alata bilatela parce que déjà ayebi ke non si nakoli naza mama naza responsable comme vie ya pe arespectaka nzoto na ye moko abombaka ngo en tout cas kuna vraiment tolembisa moke biso bakongolais tolembisa kosalaka bakritike ya bozomona ke place kosala critique eza te tolembisa s'il vous plaît place ya mabe tokolobela mais place o bozomona ke moto asali mabe te en tout cas tobetela yango sete te tolekaka kaka tosala ondire tomoni eloko te tosote moko tobetaka pe kara na makambo mosusu parce que wana ezalaki mpenza débat te bato bazofandela yango na balife bato bazolobela yango ovi alati mabe siko bolingaki alata nini kaka bauniforme oyo bato bakufeli kaka belongi ya bato batiaka na banzoto mpo bakufaka kaka non bato mpe ifo botika mpe makambo ya bauniforme wana parce que yango mpe ezomema bakufa ezomema mpe balibabe bakufa kaka bauniforme kaka boye non ifo mpe kolata kaka bongo boti simple
et ça la paie bien ba uniforme pe ezalaka mabe te ngai penza nga Noël nalingaka makama ba uniforme wana te ozwaka ba elongi ya moto olati yango na nzoto bozoyeba pe te ezalaka pe ba malédiction mosusu bozobina na kati ya banzoto la famille totikaka makama ba critique eza bien te omoni eloko lobela yango na ndenge bien po moto pe akomona alobi ke oui aza pe na raison lolenge alobeli wana atali pe eloko yango alobeli alobi oui aza na raison mais soki kolobika bilobaloba bandeko totika nazokende susu epai ya ndeko na biso Gabriel artiste na biso pe o toyebi mama tumba tomonaka ndenge atumbaka ye nde balobaka moto amela moto pe milangi namonaki mpenza nga mpenza na kamwe namona Gabriel azolela te parce que ye azalaka kaka moto barando kuna o ekiti emati o ye alobi boye o ye abimisi boye abimisi ba audio boye alobaki boye et chose grave namoni mpenza Gabriel aleli na ebembe ya Mirayesa cela veut dire azalaki mpenza na kati na ye esalaki ye pasi oui bazalaki pe batambola pe ensemble bazalaki pe bathéâtre pe ensemble c'est normal mais oui ale bao nyonso pe bakufa pe bazalaka pe ka ensemble mais namona te Gabi azolela bongo mais namoni na Mirayesa ndenge azolela ou en tout cas chapeau alelaka te na kamwe aleli mingi aleli vraiment chapeau seke bazalaki pensa bando beta ya kati bazalaki pe na ye Angola pe kuna seke bayebanaka pensa na kati po bavivraki ensemble babandi pe bathéâtre na bango bazalaki bana mike pe babando sala pe ensemble tomonaka bango pe ensemble vraiment kuna chapeau donc moto namoni aleli awa kufi alelaki Dadi Kitambala pe alelaki na Mirayesa donc les seuls batonga na moni Gabi alelaka parce que alelaka na yete na mona kalelaka te na bité kolela mususu ezalaka pe na se na moteme okobimisa boete mais na moni ye penza na Mirayesa aleli vraiment azalaki penza na mawa c'est bien vraiment mais bandeko eloko la lingaki na yebisa bino kaka yango wana to lobela kaka bandeko na biso kana tina kolobela te ba mona kaka ke boyebi koloba non en tout cas via alataki bien botika ye azalaki pe makama barando te ya yaka na ye pe kolakisa pe mingi pe te tomonaka ye pe te bazolakisa ba misapi non azalaka ne na respect na ye na nzoto na ye vraiment amipesaka respect po ye moko ayebi ke Nzambe apesaka ye nzoto ya munene il faut à respecter nzoto na ye donc à respecter nzoto na ye malgré tout lolenge basala babuzoba na bango ekite mata o abimina mwana muke o bana poto o boye mais na côté kolata na ye vraiment kuna a se respecta kango makasi vraiment la famille to ça to linga baartiste na biso bao bazosala ba art na kati ya mboka na biso ata tondimaka bango te ke ba Nigeria baleki bango mais du fait ke balobaka pe moi makambo ya moi malamu quand même donc to respecter bango ata mukie vraiment la famille ekosala bien la famille vraiment nazo kotika na nga wana nazo kata video na nga wana o nazalaki na ngwa muke pona beta na bino na yebisa bino kaka yango wana pona bandeko na biso wana vraiment nyonso bokotala video na biso s'il vous plaît to partager to liker to aimer to s'abonner pe la famille ekosala biso bien makasi nazotika bino merci bye bye.